Donc fali na ebitani na roloba. Fali so na rumba, attaquer yo. OK. Andem loka on est ba Eri Mandala. Fali apesi ba tuma visa. On ndeko na yo famille na ote. Fali ate man étage na eli ko l'étage na mu kolo mo ate man ko l'étage na ebo. Même so ba voiture est accident. Ba soda ba e ba bine non. Oza star ya munene. Osala bongo te. Il faut ça nini au batamaka. Puis az artiste voilà. Tellement ndembu na ye ayembaka bat ba sepelaka nango trop. Donc il faut bat ba yemba trop. Mais il pas yemba trop. Pour elenga star eza ndengeni. Autrement ba Michael Jackson, ba Jacob de varié. Ba Céline Dion. Tant amata podium. Atie micro. Bat ba oyemba. Bat ba olela. Bat ba piquer ma crise. Mais yango na ki start. So fali comment na niveau à bongo. Balobi fali pour pas après ça que le meilleur te na podium. Est-ce solo? Nandengeni. Donc oyemba. Fallait yemba ka vraiment te ba live, ça la ka ba playback. On comprend. Donc fali en tout cas on boy a fali. Na biso ba africain. Même ben européenne, même monde entier, même Congo, on boy a fali. Aza motema mabe. On a bombarder na bombarder. Mutola na muninga. Eza ferret. Yem tola na muninga parce que mutabandaki obeta stade de mentir. Eza ki fali. Nga la vérité, faire vient nga fali vient nga. Maintenant on la vérité. Mutabandaki be événement on eza fali. Be événement oh peut be événement. Mutabanda ngo fali. Vous comprenez? Fali abeta ki double stade de mentir pour la nuit. Pour amona ki plein à craquer. Tala. Ndeko, na bombelo te, plein oyo fallait ça qui na stade. Ah non, na mona te. OK. Na uti Wileri na eboy, ekangami. Na kenje la 24 na rouler, ekangami. Na yenje asu ya matonge, ekangami. Na laisse voiture na nga na lingwa la nzu moto na zumi. Batu na kati ya kotala kutu te. Bongo libanda. Bienvenue dans notre chaîne Couloir des Stars. Chaîne Yambara Bastar et Yambara Bataminene et Yambara Soda Star te awo legate. Awo fo de la star polika. Merci na babone surtout au Couloir des Stars. Merci na ba etuba lingaka l'homme c'est dans un corsan motomo bo peut bili sumte maboko pembe. Bo comprendre nga na po ya journaliste, na po ya analyste, na po ya nyoso. Et puis batu yo moto na nga yango za journaliste, za analyste, za nani. Donc na po ya nyoso tout na ça rien que mu sala nanga. Merci na Baetou Balingaka ngai, merci na Bino, merci na Yemoko, Balobi, Aimé Bossitapen, le boss, merci na yo, na conférence de paix Salom 100, merci na Hervé Bossitapen derrière la caméra, merci na Baetou Balingaka ngai, Léon Ebedo sur la Mbangu, actualité ya musique, Maramboza moi, Ebele ya Kobeta, tout le monde qui va sortir médiatique à Badjoka, tout le monde qui va festival ya Kobeta, le Kobeta ma solo nango, to solo nango Mbangu. Je suis passé sur ce plateau, je suis avec mon invité. Et vous, c'est à peine, Balobi, papa na Erli. Faut que vous m'inviter rapidement. Bonjour, salut, bonsoir. Bonjour. Bonjour, Aga. Et Pierre, on sait la coquille en côté. Donc voilà, tout ce que moi, Pembe, mon bangoundé, na yaki koyambayo. D'abord, moi, un mot par rapport à Baboine, surtout, il y a Couloir des Stars. Bon, on appelle Simbote, on va bonner Nyoso, au bord de Biso, et puis on appelle Simbote, on va Waria, Nyoso, on appelle Simbote, on a Papou Fali pour pas qu'on zali, nous sommes là qui toko, et puis on appelle Simbote, on a Nana qui est job et ma femme, donc la femme légitime quoi. Voilà. Et puis moi, on a Marco 6, à la studio, on appelle Simbote Naï. Voilà, on appelle Simbote Naï. Merci, on a Sam Konko le nécessaire, Balobi.
papa bio vana na ngwende na yo to beta no lisolo mbangu boni basango ya Fally Ipupa Fally Ipupa tokos takas Fally Ipupa takas to beti concert na Portugal festival Afro Nation voilà na biso plein ya craquer to binisi ba portugais na ndenge moko fallait aller lisi batu fallait binisi batu spectacle qui toko voilà plein ya craquer mais les gens to là dans internet les lo bat balobi Fally Ipupa ateki mboka te alobeli mboka te na moment indépendance abetika concert ne bongo c'est pourquoi congolais toujours dans la carte de critique on est congolais dans la carte de critique voilà jamais bandima mutu 100%. OK. Faut raconter mon boyete. Il m'a invité qui est na Portugal. Mais à l'obéli un peu Congo. OK. Pour fallait attendre l'obéli Congo boyete. Tant fallait le Kinshasa qui est Portugal. Tant bato mon aïe la spectacle balobanen congolais. On peut ça le coup même so Congo. Voilà. Donc on dit ils a passé ndeko nanga, il a passé. Obi na makambo nyonso champion azalaka. Voilà. Au moins il y a tant de gens oyo. Ezangonga ya Air Marabios. Voilà. Fally Ipupa hasele. Yena Fally Ipupa ko na moment oyo to tika ma complication voilà. Mon frère. Tu peux te laisser mbangu le déjà tous les trois, le les les quatre. Concert il y a Fally na Lyon hein. Azana concert na Lyon et puis azana concert na Bordeaux. Ouais. Tu peux te laisser sur la concert. Vente ba billet makambo yo ki né. Ba billet kitoko dans le lot mettre canon na Lyon kuna. Ba ni ki ba billet que to teka makito. Fally Ipupa a mettre la musique professionnelle. Ça s'appelle international à l'autre côté. Voilà. Il a teka derrière ba billet déjà avant. OK. Donc ba rester des qui derrière kitoko, ba billet teka mi donc plein à plein. Donc sold out quoi. Oh. Ouais. Ah ça le sold out. Ya ça la ka bongo. Voilà ça la ka ba plainte. Mais quand on parle de soldats, il faut publier on attend la page à salle. Oh, yo contacti, on vérifie qui. Quand tu vérifié, ma publier maman sur Kito. Tu reconnais à vérifier la page à salle. Tu es ce qui artiste Fally Ipupa sali sold out na Katia Lyon na Bordeaux. Tu peux te sur la préparation à concert pour na yo bato ba roya kuna ba s'attendre na nini, ba zela nini. Ba zela banzembo kitoko. Voilà. Parce que banzembo kitoko ba un mémoire, ba de la renta, ba sopeka ba associé. Donc Fally na ebitani na roloba. Fally so na rumba, attaquer yo. Banzembo ka on est ba Eri Mandala. Voilà. Ba Alita Chamala. Banzembo bon. On comprend. So on est pas na world. Alors là ça bien que y a ça professionnel. OK. Et puis y a ça le côté. Voilà. Il y a ça international. Alors tumba ope na nani na marque wana. Donc il y a ça place nyonso. Osobi rumba na mincho yo ebi. Bacha rumba oyo ezo beta maloko bibi la renta. Bibi la renta. Exactement. Et attends. Voilà. Solo Fally asa gentil. Il est garçon gentil. Voilà. Fally papou tu es gentil. Fally apesi bato ba visa. Oh ndeko na yo famille na ote. Ndeko na yo te po bato ya pesi visa ba parti na chopo. Ba fi na Convo Star. Mais bazaka ba camarade na eti. Voilà. Ba travaillera pas na ete. Apesi fi na bendo son visa. Apesi fi na Sampaio visa. Ay ko pesa lisusu. Papa Kamenga. Papa Kamenga. Apesi ba fi na Joka. Et puis Fally Zandeni, so boye ko senga e visa pour 3 personnes. Soit linga servir bino, et puis ko servir bino peka 3 personnes. Oh. Ya za bongo. Ya linga teke boye so boye 3 personnes a sa mi ba etra musu te. A ko promettre bino te bo c'est là, emso na ba voyage ebele. Mais tant on tomboka, mais on sont 3 au bino. Donc Fally aller kabeli moko boye, ata même so yo ko sango te. C'est normal. T'es normal. Et toi, le plateau, moi, je bien. Si tu appelles ma moine, ça va bien. Et tout le monde. Monter ma wana. Fally appeler ça va tout vie. Fally appeler ça vite. Biso africain. Rêve na biso. Et ça va poto. Voilà. Ba consulter. Biso africain. Rêve na biso. Avec poto. Europe, Amérique.
toreva yango neti nga nabeti combien de baafrike voilà mais nakoti mpo to refi nake na octobre awa nakoti nake interview na États-Unis refi sikoyo mutu aopesa baninga vie bongo ya facilité mpo yaza na facilité visa égale à vie ouais mais mutu apesa o visa mpe o vite voilà api o vie okokabelanga 10 000 $, osombeli nga voiture nasala accident pa na koye epanzani mais mutu apesa o 5 ans ndeko na nga oh mais fallait opesa dokit et puis fallait osunga balinga ne baartiste ali kolongola bango na pasi mpo otala balinga baosouffrir na poto eloko oyo balinga bakokosala te fallait osunga bango mpo kozala na mbongo mais poto mpe esimba te omeki goshi droite boye esimba te mais mutu aza na facilité nango batalike fali aza na crédible ya tous les événements na ye fo amema ya bato si fallait comment me mati ba coiffeur na boke pe ba coiffeur ba kataka suki na po un star tanga voyageaka a voyager na ba kunae ba coiffeur ba petit na ye ba master na ye donc yango to o fallait zo sala po ok be événement e minene to yé moko nanu a royata m to pela 100 personnes wa yé moko on comprendre donc fallait en tout cas o robot a fallu na biso africain même européenne même monde entier même Congo oyo koboya fali aza motema mabe tokende na makambo musique oyo etali musique balobi fali pupa apesaka le meilleur te na podium na ndenge ya solo na ndenge ni donc oyemba fali ayembaka vraiment te ba live asalaka ba playback toyebi na biso bino bolingana na biso te mais fali na concert na ye spectacle ya kitoko abina non bien ayemba non bien spectacle ya bien et puis as artiste tellement nzembu na ye ayembaka bato basepelaka nango trop donc il faut bato bayemba trop mais ye pa ayemba trop pour elenge ya star eza ndenge nini otomona ba Michael Jackson ba Jacob de Varier ba Céline Dion tant amata podium atie micro bato baoyemba bato baolela bato baopike ba crise mais yango na ki start so fali akoma na baniveau ya bongo fali so poza makasi tokopike crise non omoni komotala fali atema na étage na ye likolo étage na ye mokolo moko atema likolo étage na ye boye nayebi so bavoiture esala accident basoda baye babine non oza star ya monene kosala bongo te il faut sala nini obatamaka on comprend bastar ebele baleka na awa non donc fali azobangisa fali aosepelisana fali aolingisa donc fali ozala nyonso on comprend et puis nayebisi yo babie oyo nyonso stade sold out stade a double stade ouais plein ya krake bato basomba kaka tika bato bakomo déclaré ni babi le 10 août na le 11 août eza pembeni il faut kobeta yango une semaine mpo nayebi te so eza ndeni mpo omoni ntina fali asalaki du mpo omoni ebele baolandaka fali bamoni asali double biso mpe double te ote me likambo ya double oyo etie mpe polémique tosola yango mpe na wana yango tomonaki na conférence de presse à Ferregola avant beta stade de Martyrs na ye alobaki akobeta Tata Raphaël wana double tomoni mpe fali aya tie stade de Martyrs double et puis Ferreira otia Tata Raphaël double entre bango mibale nde nazolanda moninga nabomba te naobomba te moto olanda moninga eza Ferret ye moto olanda moninga parce que moto abandaki kobeta stade de Martyrs ezaki fali nga alobaka vérité Ferre vie nanga fali vie nanga mais oloba vérité moto abandaki baévénement oyo ezali fali baévénement oyo mpena baévénement moto abanda yango fali on comprend fali abetaki double stade de Martyrs pour la nini pour amonaki plein à craquer tala ndeko na bombelo te plein oyo fali asalaki na stade non namona te ok nauti wileri na ye boye ekangami na kendela 24 na roule ekangami na ye nzela so ya matonge ekangami na lesa voiture na nga na lingwala nazwi moto na zungu
Batu na kati ya kotala kutu te. Bongo libanda. Koloba kutu te. Posu mupandi plein ya craqué, ya kotala habité. Jour moko et simbalanga te. Il faut na doubler. Tu peux t'avoir doublé toi quand on a affaire à Kofolomide, où ils ont créé un problème lélo. Kofolomide lobby a changé salle. Bobino celui a changé salle, bolanda ke kaka. Bobino mobeta liboso. Nakata Paris, est-ce que solo? Bolanda ke ndeni. Achaki New Arena. Mbala moko fallait rapidité à est-ce que Zaki confirmé? Au gros le bana mundo comme ça confirmé te? Est-ce que Zaki confirmé? Non, fallait ba solliciter ayo beta. Et là on va penser à ndeni. Pour les politiques à quoi pour ya. Alors bika na mundo comme ça l'élite. OK. Mais donc pour le ngo ba ke Kofolomide alobaki ne kaka na mundo. Mais c'est tout le monde qui a ngoté. Donc contre ezalaki te. Ouais. Oh, tout le monde a contrat, il a fallu pour pas. Tout le monde a contrat, donc à Betty. Et puis, Congolais, oh, a yeli biso. Bah, il y a rien à voir. Hein? Bah, il y a rien à voir. Il faut le milieu, tu as bané, bah, combo, non, tu as bêté les biso. Tu as liboso. Tu as la gobeta, tu as la gaï. Tous les artistes, il faut que tu aies une prestation. Voilà. Il faut que tu mettes à candidat au lobeli. Qui fanatisme, est la mingi. Non. Fali asa makambu oyo ezomona na ndeko poni tondima fali pupate mwa mbali ya batu mwa malamu boye alingi yazolia frites balinga balia frites yazolia ngombe balinga balia ngombe. Est-ce que nous on va nous comparer au ko la pour l'amour que le bi fallait les Kofi? Bon na makambu aleki olobi te na makambu aleki na makambu te koleka na ba acheter ma ninte mais na monter na boboto na makambe belé oh ya salité. Parlons de la musique hein. Non la musique. Total une carrière musicale. To bi fallait les Kofi. Na bien fallait à salir de la fondation. Avant la fondation fallait à salir nani école. Nani na gomat. De même, je suis en train de parler de ma œuvre dans la musique. Mais c'est pas c'est Fali. Fali à l'équipe artiste, artiste nyonso. Moi je parle d'abord de Kofolomide. Na minute eza Fali na minute. Oh. Elle minute Fali. Vous assure? Mais na minute Fali te. Na minute c'est Fali. OK. Voilà. Na minute eza Fali, na minute yo c'est Fali. Ndeko nanga. Na minute yo eza makambo te ngana salaka. Ngam na bimisaka. Ngam na sala boy. Oko botanga menga na leko na Lupemba. Donc makambo comme il fallait comme ya Nzambe sikoyo. Est-ce qu'il y a force te? Ya Nzambe. Et puis atali talent na mo que non, talent na eza kanu eza bien. Yango il faut asala elo o balinga basala kate. Yango do pesa bato ba makambo beoka, fala pesi mutu poto. Fala kabele mutu mbongo mo boy. Fala sali mutu boy. Ba click na nyonso bazabi. Bana Paris. Tout cela affaire comme Ramba Potango Zoloba. Tomoni batuni surtout fallait de ça visa bazoya ko kumisaka ye ko déborder la maloba ko lobebele. Est-ce que eza flatérité? Oh, na bien. Les corbeaux les renate ba ça la famille pas ça ba visa. Non, ba flataka mutu soko lingo zo eloko. Bango dia bazu eloko. Bango flatter ndenge nini? OK. Baza ko remercier parce que poto ya demi paradis. So muta pesi yo poto pesi yo vie. Neti nga zo pesi nga poto ko fuko mata mbiso na fuka mina senge merci. Ouais. Ça fier. Parce que poto eza facilité. Tozo compte ba ambassade wa mais tozo te. To vandite. Tozo te bo muta pesi nga poto. Et puis taka bendo abi petit na ngai nzamba pambola yo. Vie na nga sampo ya ndimi. Montana ko lobate. Papa na nga joka et ça les sentiments. Au pambola leki na ye. Moi ça ko pambola moni ba famille ya bato o fallait asungi. Emzo famille mususu na fingi te ke o sondeli na lubi. Emzo famille mususu bazana capable de faire voyager moi na bango. Mais ce qu'on fallait azu moi na bango longoli awa a baisser na poto et pas baisser 5 ans. Prière dans bon samedi na maman na bon famille na bango. Donc ça fallait. Voilà, merci à votre tout balandi biso. Tu commis presque dans cette émission la biso. Nanga na toute la question moko boye avant de clôturer l'émission, c'est par rapport kaka ya Fali Poupa.
bientôt double stade des martyrs. Ouais. Est-ce que vous êtes sûr que stade des martyrs wana et que ça là plein tous les 2 jours? Wana eza cop na biso. To betango dada. Musique peut vous aller au rendez-vous. Musique peut on s'appelle donc tant que double. On s'appelle double événement. On sera qui les 10 et ça on sera qui les on sera les 11. On sera qui les 10. Pour les 10 pesants makamlango, les 11 p eza makamlango. Voilà. Donc biso ba warrior, to ça mobimba. Toi à l'aise. To banga te. Donc biso moko ya kini ya pamba awa. To ko s'appelle bongo ba matériaux de brosse ba uta ba ndeli ba point noir ba oya. Ba uta ba Suisse, ba par-ci par là, ba États-Unis. Ba Boma, Matadi. Donc on a vu que 2 jours on est à mouké. Fallait qu'on mette les 10, les 11, les 12, les 13, les 14 fériés dans Mboka, fallait qu'on mette un concert. Parce qu'il y a des ambassadeurs. Il faut qu'on aurait rien fait. Férié dans Mboka, fallait qu'on mette un concert, parce qu'il y a une salaté. Eh! Abedi pena vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ah, ça vous yemba? Moutou moko, à ça, il y a 30 chansons dans l'album. Il fallait international, hein? Avec un album, il y a 30 chansons. Soit bien sangi sango nyoso, ça va m'assomme. Merci na les boss balobi aimé bossi ta peine. Merci na confiance na yo, merci na ba tout badolanda biso. To komi presque na suka ya analyse na biso ya mwa muketo ngaka to sala pona journal lelo. Bato tout balandi yo ba retenir nini. Et puis au pesi na ba mbote na bato tout badolanda. Donc bato tout balandi nga ba retenir que Fali as un champion, puis Fali Ozangonga Fali, et puis Fali de Makambo. Et puis, ba Wario Nyonso ya monde entier. Pour nous, on a dit que ba Wario, non, ba Wario Nyonso ya monde entier. Événement est à mon corps. Le 10 août, dans le 11 août. Donc à partir il y a 9h, porte est à Kofungama. Ba billet est comme 5 000 francs, il y a 100 $, il y a 200, il y a 150. Quand il fonctionne, vous comprenez? Na pesi monte na ngai. Na Papito Mwanda la personne bambote na yo babi mutu oyo alinga lakisa yo koloba eleki mutu akokabela mbongo donc napesi mbote na ngai epai ya Eric Furi, napesi mbote na ngai epai ya Choisi Matata, napesi mbote na ngai epai ya Pire Vieux Propre Tchacho Mbala, napesi mbote na ngai lisusu epai ya Kiri Biberon, et puis napesi mbote epai ya Bibu Koulibaly na poto, napesi mbote epai ya Mamita Dina na poto, Chantal Bomolo na poto, et puis na bo sanité ko pesa Pire Vieux na nga propre mbote na ye ona lingaka ye mingi. Donc Vieux na nga Papito Mwanda ababi mutu ali ko pesa ko loba leki mutu akabelo mbongo. Donc événement eza moko le 10 août, le 11 août tokuta na biso nyonso na stade de martyr système à 48 heures. Et puis na pesi mbote pa Eric Ngwasuma, bienvenue bientôt ma. Donc mon numéro c'est 0 81 24 82 463. Na répété lisusu 0 81 24 82 463. Donc ba warion de Makambo aigle. Voilà, merci na bato tout balandi biso, merci maman na confiance au pesi biso ya koya ko passer na couloir des stars et ça pena mboka ba star. Ah ezanda kuna yo so on a besoin ko leka yaka o ko leka na chaque jour. Merci na Hervé Bostapen derrière la caméra. Merci na Aimé Bostapen les boss to kutani mbale asima. Allez, ciao.